secteur Nabiso. La plupart du temps, tozaka souvent attentiste. C'est comme si que solution est que na mutu intel, et que na mboka intel, non. Biso nyonso na mboka na biso, moko na moko akoko pesa ba proposition. États généraux eza yango. Toko kutana, toko zala 300 na salle, mais avant toko mana 300 na salle, to consulter beaucoup de Congolais, ba frères et sœurs, to ziba avi na bango, na états généraux na ba réunion ba assise, toko sangisa nyonso, po totala quelles sont ba solutions oeza toko mona eleki malamu po na mboka na biso. Pour ce qui secteur enseignement et bungité, il faut pas que les gens, tout le monde a des problèmes na bisoté. Ils ont problème yamboka, ils ont problème na bisonios. Il faut que le secteur est efficace pour permettre que dans le développement et ça la manamboka na biso et permettre que l'autorité base malam pour nous avoir décision malam et que tout le monde a simapé que la décision est appliquée. Toyebi que actuellement que mikonzi yamboka banda na chez na président de la République, na premier ministre, na ministre na biso ya enseignement supérieur, toyebi et universitaire, toyebi que volonté ezali makas. Toza na droite à koloba ke biso non tokanisi non toza obligé à se retrouver pour total quelles sont les solutions OESA meilleures pour que mboka na biso ait profité au maximum de la résolution OESA na bon sens. Pour que lobby ou après lobby, tout ça la paix que Mboka na biso peut continuer comme ça. Merci. C'est bon.